na komi kuna exactement na lopango esika to bayambaka ngai pona porte esika papa azali na komi exactement entre 15h et 15h15. Mais si le porte azalaki na rendez-vous nakuti esprit moko babengaka esprit d'information na kati ya nzoto ya cousine ya papa na kombo ya Christine Nsango. Esprit saint albi na ngai représentant okomi si le porte azalaki na rendez-vous akamanta mezaka kabo na albi na komi albi yaka na mingai tukende na ndako esika papa azalaka plusieurs ezalaka na nsima tokomi kuna na salon namoni moto te ezalaka na kimia mpenza kimia un peu surprenant mpona alobi na ngai tokomi na buffet moko ezalaka wana alobi na ngai tolinga alobi représentant eske oza mobali alobi naza mobali alobi lokola oza mobali yebaka te papa na yo azali te langage na ye ezalaka na mitino ye azali te donc nazali motema pure mpenza eloko moko ya mobanga azali te nazomoka te qu'est-ce que esprit saint alinga lobelanga nini ngai nzonga nayebi te ke nazokalisa pelika mo te ke papa koteka biso ndenge wana nazali tranquille mpenza abi lokola ozali mobali bo nayebi so kala te papa na yo azali te azali te ake wapi azali te ateki nzoto bon nzela na ye loyo nzoto na ye akoti kuna chambre ya papa ezalaki kende boye se moke ya droite te okoti kuna mwa mosika moke bo namoni baza koya ye amemi motu ati motu ya papa wa na makolo mwana moko ya papa na kombo ya eyeli fema mpe kote mosusu mama agama bamemi nzoto kote ya makolo bayeli nga nzoto ya papa na salon nayambi si esprit saint elongoi nakamati apesi nga kote ya motu ya papa nati motu ya papa awa namemi motu sikoyo tokoki kosechange ngai na esprit saint wana d'information nga nayebi na esprit saint papa akufi te puisque na température na ye ezali normal so moto akufaka azalaka nzoto molonge boye te zongisa ye mpo azalaka kokenda asala makambo na ye andeyor ya nzoto oyo nsima zongi tika zongisa ye na nzoto esika ye alalaki akozonga mpo soko todeplace nzoto ntango akozonga akoki kozala désorienté alobi nango te mbala oyo te mbala oyo kamata nzoto na papa na yo kende na yango na mama na clinique ngaliema mpo baconstate dessin na ye nde nakamati bamesure nabi na bato banso esika oyo motuka papa eza kotele bazala wana te bamona ngai ntango nakobimisa nzoto ya papa te mais nakosala mwa projet bato balobaki bilobi aloba te babomaki ye babetaki masasi batiaki bapoison ngai nde moto namemeki nzoto ya papa ezalaki na trace moko ya makofi ya nani ya masasi te trace moko ya mpota te trace moko ya mpasi mpe te donc oyo nyonso biloba loba ya bato soko bakotana bantemi baokonga naza koloba so balingi kosala bantemi bamono ngai parce que d'abord soko balobaka bongo parce que nakoexplike bato la plupart ya bato ya kisasa oyo balobaki biloba loba ezali basorcier eza bato mosusu te ce sont des sorciers ce sont des magiciens ce sont des gens qui ne sont bao badana bonzambe te bonde balobaki biloba loba alors sikoyo nakamati nzoto ya papa nabongisi babengisi chauffeur nakamati nzoto ya papa na installe yango na nsima na nzoto ya mama mpe na nzoto ya cousine na ye Christine Sango alors en transe nde nakoti nakamati couverture moko ya bien na zipi nzoto ya papa e todemare tokende na clinique ngalia ntango tosilisi nde le lendemain mardi nzoto ya papa ezalaki exposé na libanda esiko tobengaka étoile podium nde bato babande kosala koleka kotala ndenge nini ndenge basalaka kaka ntango liwa ezalaka bato koluka boya kotala nazo koyebisala bato te ntango wana papa elongi ya papa ezali komonano na talatala soki ozali sorcier okomona likambo mosusu okomona elongi na ye te okomona brouillard okomona mapata okomona ekeko okomona eloko te na kati ya bato balekaka wana kotala il y avait des militaires, il y avait des civils, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait tout ça. Mais tu as vu qu'il y avait des militaires. Mais pas même militaires, pas posé des soldats, des canapés, tu as vu bango. Bango ne bato bakei ko téléphoner na mokonzi mboka tango wana te. Awa likamezala. Likamezala c'est-à-dire ambassadeur yeli. Bato ko benga bango kufia wa. Mais soko ke kotana na cercle na yo ko monde loko mongote.
Pourquoi? Parce que c'est un sorcier. Il y a un monde qui mais est-ce que ce que vous avez dans vos zambes, tout le monde, d'autres motos, ils n'ont pas parlé dans d'autres manières. D'autres vont étonner la puissance, d'autres vont étonner la gloire. Bah mon qui t'aide, bah que vous racontez n'importe quoi. Alors, dès que nous avons entendu, il me semble que notre papa, pour le jeudi, il me mardi, mercredi, mardi, jeudi, mercredi, tout ça va démarche, pour tout faire ticket, tout ça va démarche, l'union surtout, il y a papa, ah voilà, ça c'est pour que nous avons malaga, tout ça va démarche, l'union surtout ici. Alors, tant que démarrer pour que l'aéroport le jeudi, nous avons comme l'aéroport, à cause de la racontant, il y a Bandoki, il y a un magicien, mais l'État a pris une décision à zone de Sabiso pour le lendemain, il y a jeudi, il y a vendredi, donc il y a une clinique, donc il y a un hôpital, pour examiner ce qui est solo, nous avons pas mon conseil, pour nous faire qui paie, donc Yangoana, et c'est vrai que dans le conseil, alerté par les cris associés, donc c'est bien. Le gouverneur Natangoana, Ezaka Konde, vu la Kikanda, a béni Sakinga, la régie des eaux et à Ngalem, pourquoi? Pour y avoir une décision à Bakonzi. Balobi Nangai, Bakonzi, Balobi, pourquoi la Makele est de Kiming? C'est ça. Balobi, Balombongi, la Daiwanate, pour y avoir des sélections à Pamba, et mon cas, ça comme la Bicoro, pourtant, au plus beaucoup de sélections à Bicoro, alors bah, t'es assez cuit, alors que jamais. Parce que il va nous a besoin d'un outil. Il va nous dire des Nzambé, où il y a un peu de la Congo, des prophète. On n'a pas de mais pour bailler back la moitié. Alors, on a vu la gouverneur, d'accord, d'accord, c'est le tongo, à 5 heures, tu peux mettre d'autres papa, la maman et moi, et pas de bakonzi à Basoda, bakonzi à sécurité, na docteur Nzouzi, pour le destin légiste. Il y a constaté ici, effectivement, nous autres dans la cadre d'abord, la cercueil, parce qu'on doit effectivement, il y a ambassadeur Yéli et Balmont. Nous sommes vendredi, très matin, tout Sambeli, nous avons dit nous autres papa, en direction, il y a Maman Yémo. Comme on a tout petit caca, armada, il y a policiers, gendarmes, la sécurité, il y a des soldats, dont colonel Bango, où il y a papa, côté Balmongue, dans l'école de gendarmerie, il y a Arlon, on a en Belgique. Pour y aller, il y a un témoin à certifier si effectivement les ambassadeurs sont capitaine. Tout comme on a dans la Bango, dans la bateau et bus, collaborateur dans la Bango, nous accompagné du bus. Bafungoli, c'est il y a papa, Moto Aliboso, il y a Bolela, et colonel au Bango. Non, ils avaient effectivement nous autres, il y a un capitaine Yéli, qui est la Inseki, Félix Manuel. Et tout le monde qui suit papa, tant qu'on a d'autres papa, ils avaient combien, tout qui vendredi, c'est-à-dire 4 jours après, 5 jours après, au décès, nous autres, on a des cas flexibles, mais avec moi, on a monté au Toka. Donc, nous autres, papa, comment ma casse pour la bateau, nous autres, comme ma casse pour la conduite. Les cas flexibles, et comme ça voilà, nous avons Kanga, et le gouverneur a fait la promesse, le gouverneur de la Kanda. C'est mon collègue samedi, sur le temps de Kenda, et c'est un honneur, d'abord, Azaki, capitaine Yarmi, et ambassadeur, donc, on a voté dans la Bino, on a voté dans la pour escorter Bino, Colombois, Ndako, Binza, et comme un rapport, Tango, pour embarquer d'autres, papa, Bangongi, na avion. Peut-être que pour Malbanais accompli, pour côté de les samedi, na ambassadeur Poto, Martin, et puis à donc na Pologne, avec la région des postes d'attache diplomatique, papa où tu as le 1er mai, le 31 juillet 81, Malbanais, et que ça m'a date, samedi, on les a à peu près le 5 ou le 6 juin 1988. Voilà, dans mon poussé, histoire, où il n'y a pas de Mokili, il n'y a pas de Congo. Puis, le jeudi, tant que je regarde tout à papa, Mingi Bazoka, Bazoka, Tumbo, la histoire, mon salaire, Zambé, Bassaka, bon côté.
voilà mon conseil journaliste bolangais oyo na kokaki oyebisa bino okoyeba l'histoire monene ya bokeba papa pour na biso bana balmonge bisolo monene ya mawa esungaka na 15h lokola lobi mercredi 30 mai 2007 ekokisi bongo mbula zomi na likwa 19e année ya bomi bombe papa balmonge tozaka na mawa kaka moke na 15h tozaka cérémonie moko na 15h pour ko marquer vocabulaire ya papa na biso na mokili mais tant que ça la veille lobby ezaka ka résistance ezaka ka sembo pote balmonge asi alongi mission na ye kulunga na ye ezali esemonene pour na biso ezali longa na biso kana biso mane balmonge wetu zana katete na bino na ba nyonso to madana de bana ba congolais ba africain ba ndele ba indo ba asiatique ezali elonga monene pote alongi mission na ye pote mi ayaki na lokoso moindo lokola longi ezali sepo pour na biso bato nyonso ya moindo le bato nyonso mokili mobimba po bako bénéficier na ba puissance ya makambo ndenge na ndenge ya ebalmongi na mokili. Merci mingi papa représentant. Bon, sikoyo elonga wana oyo vous ko célébrer. Vous allez elonga ya sens que kaka pona mission to te a réussir mission na ye to kasi ye moko alobaka te soki Yesu aye kokuta ye na nzoto bako fana 1000 ans. Au moins était que si quand on a le bakaboy yango ne moto et puis si bato makanicité hier ko fate. Non. Journaliste albaka tete soki Yesu akuti ngai ko bako na 1000 ans te. Aminete soko Yesu akuti na mokili akozonga mon peuple susute akotika na moto. Kasi soko atiki mokili liboso alors que Yesu aye na note ya kozonga mon peuple. Ça veut dire kozonga purement esprit saint. Esprit saint dans nzoto te. Il y a comment nzoto alors que dans l'esprit saint mais soki te Yesu akuti ye na tango ya mokili yawa na mo Yesu akozonga akozonga sur mon peuple te. Mais le col a accueilli le 30 mai 88 alors que Yesu aye na note il y a tout le monde. D'ailleurs, nous sommes bien, oui bien, la gagne dans mon peuple. La petite nous autres, il y a ma somme. Bongo ndenge bazala ki te yena nzambe bakomi moto moko. Ezalika na niveau ya nzoto to na niveau pa ya molimo soso. Mais yango ezala na niveau ya molimo. Parce que juste avant le 30 mai, avant le 30 mai 88, il trouve de quelques jours après. Nzambe ebisi ete mwana ngai ngana yo à partir de ce cas tokozaka bipa binso albi ngana ndoto boy ngana tokozaka bipa binso ndengeni albi tokozaka bipa binso esiko oyo tokozanga kaka esiko mopepe zangi pe bisi ete anta esika anta na kati ya acier lokola mopepe zanga na kati ya acier bende bana acier tokozaka na kati kuna lokola donc okwa bezali boy papa mokoze bana monge yena nzambe badaka kaka esika moko bipa nyonso kwa tozali ko continuer mission na yebo au côté de mission naïe il indique que le bateau est tout ça yango en présence ya nzambe tata mozalisi na kombo ya batmonge et longo na temple naïe mona naïe auto bingi lelo pour le savoir de France moké papa moko c'est pas bon donc vous êtes toujours ensemble et c'est que tout lelo toujours sur la boy bazali donc la lobby to kokende na fête bazal bakozal tout le temps bazal badana biso na kata biso bakotika biso moko te tango moto ekopela na mokili. Bon kuna na mausolée oyo botiki na bikolo kuna ezali tenini penza mpona kolimbola eloko wana ezali nzoto kaka boye ya ye wana papa ebale mbonge to boni bon mausolée ezali pembeni ya oyo tobenga liziba bomoi soko tokende na nzoto ya papa mokonzi ebale mbonge kuna pourquoi parce que nzoto moko te peut-être to excepté nzoto ya mama ngolo Sainte Maria na nzoto ya ndeko na biso Yesu to bango ya c'est quoi mais mama Maria Yesu nzamba bana na nzoto na bango te mais oyo wana nzoto wana to ke bomba to bombi pona mozole na bikolo ezali nzoto oyo ememaki nzambe tata mozalisi donc ezali nzoto oyo ezali purifié sanctifié et toute la puissance nde esika wana tobengaka yango mozole mpona te ebomi nzoto oyo ya mosomi oyo ememaki nzambe tata mozalisi